Bandeko, situation ya Grace Temo ekomi ndenge nini? Banda Grace Temo ayibaki plus de 50 000 dollars. Situation na ekomi ndenge nini? Grace Temo makambo eza ndenge nini sikoyo? Bandeko, yango tozosolola. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Grace Temo banda ayibaki plus de 50 000, azali kaka ya kobombama, azali na maki ndenge nalobaki na bino, azali na ngola comme tel na mokwa lelo akozala na ngola te, akokozala azongi na Zaïre, ekokozala azali na Maroc, ekokozala azali na Brésil, ndenge ba information ezalaki fo akende Brésil. Mais eloko eza très important, banda ayibaki 50 000 dollars, plus de 50 000 dollars, abungi la circulation. Wana est très important pour bato tout na bao baza douter, bayebake quelque chose ezoleka na vie ya Grace Temo. Eza te abombami na circulation po alingi makambo te, asala ONG do aza mutu moko na circulation abando ozala po na activité na ya ONG na eno, po ONG na ndimi te kasalaki yango kaka batie kombo wana nsima ya vandi na ye bato bazotiela ye mbongo. Nayebi te, bien sûr azwaki yango na bula bongo, mais ONG fo salaka baactivité atosala yango na bula bongo po tout d'abord majorité basala ba ONG bakontaka na badonateur, moke bakontaka na fond na bango propre, nsima badonateur mpe bayaka po ONG atwa na mbongo esengaka badonateur bazala mpo na kolakisa amour, mpo na koencourage yo, mpo na kolakisa peke toza ensemble na bonne action yozosala. Yango esengaka mpe badon. Sikoyo bamisusu basalaka yango mpa na ye bonne foi yali nasali makambo oyo, naza na susi ya makambo oyo, me nazali na mbongo te, eza mpe mabe te, bato bakokotya. Me mingi batiaka ekomi neti ya ye, orke eza différent. Vaut osali lokola Chaka Congo asala artiste à danger mpo na kosunga ba musicien. Ye sikoyo lokola na eloko te, bato bazotya sikoyo lokola ekoma mosala na ye, donc ye fo azwaka bénéfice kuna, wana ya logique, fo azwaka pourcentage.
pour perséguer Yangwana et pour permettre à vivre bien, à continuer l'activité. Mais Misuba Salaga Mbalamoko, aninga vivre ganango, ba marga grastemo. A Kendaki Penaleste, a Salipe, conférence de presse. En tout cas, ONG na conférence de presse à Bongo. Nazako ebatina te. Mais makamba Bongo, faut sala makaka na grastemo. Alors, Bandeko, grastemo bel et bien, azomonana te. Azomonana te pour fois voyager. Donc, même ceux qui sont commis déjà la poto, à Kobombama. Pour problème ango, azaka na batu. Na Congo te, meti na poto. Pour problème ango, ayebi poto bien te. Donc, soit commis na poto, na mutu a komela, na bato ba kobomba e, soki a okoma pepa mutu te, to modela kobwakela ngunda na mamane, po grâce te makotambula ye moko te. Azotambula na mama na ye, na leki na mobali. Aza na baleki mibale, moko aza na famille ya papa wana, siko grâce te mwazali, na leki ne na mamane. Do baza 3. Alors, 50,000 wana, e koka bango 3 batambula. Donc, mama ya grâce temo na grâce temo, na leki na bango, bazalaka susu teke neti mama na mwana. Bazalaka neti leki na kulutu. Siko yaya akoma grâce temo. Mama ya grâce temo akoma leki ya grâce temo. Na maloba te, na pratique. So botali ata mama na grâce temo. Même temps grâce temo balaki pour ba annuler mariage. Tant balabaki mama olobi nini, a mwana nazobala batie micro. Mama wana azako tala grâce temo, azako loba awa soki na sali erreur, grâce temo ko sandene. Grâce temo pas azako contrôler mama ne so akoloba ni. Et ça peut logique, hein? Pour ba journaliste be makamba tunaka, et ko tinda grâce temo contrôler. Mama pa banga. Mais mama na grâce temo azako banga. Pour grâce temo za yana ye. Grande sœur. Siko pe grande sœur ango, apesa oya ye petite sœur, waza mama na ye, joie de vivre. Pour grâce temo banda zala béni par Karine Mokonzi, alongole li babe, o grâce mbisa chakie, abotoli makolo oyo, grâce mbisa yibaki. Donc, grâce temo zala na bénédiction libela. Siko na bénédiction, akomo utiliser na koyiba. Alors, ndenge bazawana, sokozo luka grâce temo, po yeba penza kazate, luka mama na ye. Mama grâce temo, asambelaka. Kende ata na église akala bana ko kende, ata kende kete kende, ozo information. Kende bisika bavanda kala. Ata bazalaka susu kuna te, ozo information. Kende bisika grâce temo, amelaka cortel mangusta. Soka yaka susu te, ozo information. Kende bisika
avandaki turu ya suka soki ndako ekangama okozwa information luka bayer et puis partout ozotambola bino baoyo bolukaka information kokende te ke otunaka information pambapamba te okomi opesi mbote olobi bandeko nenaswala na bino eya na kografe te otindi secret to bien to malewa balia opesi bango mpe mwa eloko obanda otuna psychographe te soki osomba eloko te obimisi quelque chose au pied mais partout bazwaka mbongo pampamba te baliaka mpe biloko ya bato pambapamba te eza te baboyi bazobanga nde olekisa bango me nde eza kaka nécessaire otambolaka na babiye mpo na kozwa information ya bien to ya normal to information kaka yo moko nde koyungola yango otala soki eza bien to eza fausse mais grâce temo bel et bien ayibaki plus de 50 000 dollars grâce temo bel et bien azoya poto grâce temo bel et bien aza na Angola akozala sikoyo na Brésil so pa alingi nde kokende poto te akokende poto oyo nayebisi ye oyo nasalaki na émission na video wana mosusu elandi Uruguay Paraguay te me Uruguay eza kaka wana pembeni na Brésil mpo na kokende États-Unis na makolo fo leka 10 pays 11e pays yango wana États-Unis ou bien sauter na avion oleki ndambo ya bapays mosusu na avion mosusu na makolo siko Uruguay eza na se ya Brésil okomata likolo te mokiti nde tozokende Argentine kaka wana eza pays voisin Brésil okomi okomona ongo aleti Brésil okomona ongo aleti Paraguay okomona ongo aleti Argentine me na moma oyo Uruguay bazofuta salaire koleka moto aza na Portugal moto aza na Grèce moto ayakoti na Turquie bwakela esoi moto aza na Grèce bwakela esoi moto aza na Espagne de soki Espagne okie Portugal na moto akie Uruguay moto akie Uruguay akokita kini liboso na yo mosala eza rapide mbala moko salaire eza ya bien mbala moko ndako bien ngunda rapide mokanda rapide bato bazokende kuna presque zéro bali quelques zéro baza deja kuna zéro azanga mboka te bangolais bazali tout d'abord angolaise moko aza député na Uruguay première africaine pe akoma homme politique femme politique de politicien ya africaine ya liboso na Uruguay eza angolaise mwana mwasi même obeti na Google soko tuni na Uruguay nazoloba bien Uruguay Paraguay te Uruguay
soko beti otuni africain na liboso aza député na Uruguay eza na nto africain bakolakisa angolaise omona mpe na foto na ye. Alors bandeko Uruguay bato bazokipa yango te baa mpe na posa nango te, mais ça fait déjà banda to bandaki 2000 ans bamodifiaki mboka na bango, bamodifie sécurité oyo bino bolukaka. Tambola biti bokwa mutu akobomwa aza te, mutu akoyibo aza te, moko moko mpe akozala, mais sécurité ya kosakana te. Na Brésil eza te, na Mexique eza te, na Uruguay ezali. Misala ezali, salaire ya kitoko, aide sociale ezali. Donc Uruguay poto na kati ya Amérique latine wana penza fo kobenga yango poto, ata bino kobenga ya Brésil ya poto te, mais Uruguay na mokolo lelo fo kobenga yango poto. Grâce te makokende kuna poso akomi kuna $50,000 ayibaki ekokomele $100,000, voire même soko ayebi espagnol bien akosa restaurant malewa ya bien nango sikoyo po kuna mpe kolia ya pays tropical sikokende kokotela bango bamfumbwa bamungusu bango mpe baza na bato mwindu na bango. Ntango bakoya komeka kolia yango cuisine tropicale sikoyo ya Zaïre mpo na Afrique bato balamba lokola bazairo baya te. Bon oyo balandaka yali ba Sénégalais babiloko na bango bamindele mpe baliaka mingi. Alors grâce temo akokende na Uruguay na poto oyo na dévoilaki bino oyo nasalelaki bino émission na explikaki badetail to. So okomi na Uruguay oza na ntina moko susu te oluka oya Europe, rien du tout. Soko oya Europe oyeno kaka koregrete vie. Même ata bitumbu ebandi na Uruguay okoko vivre. Eza ba pays oyo soki bombe ekwei kote kuna te epe etika bakote na biso ya Europe, Amérique, Asie bango kuna ekokoma te. Donc Uruguay, Argentine population ebele baobika ekokoma kutu te, ata balobi ekodétruire mokili me bango kuna ekokoma te. Afrique du Sud mpe mais awa tozolobela nde oyo tolukaka biso tu ozala lese na vie, salaire ya kitoko, mosala kitoko na sécurité. Insécurité ezonyokola bato siko kuna sécurité yango ezali. Alors grâce te moko okende kuna po grâce te modele alandaka nga apart kolanda nga andimelaka nga mpe siko botala bien. Grâce te mayibi $50,000 ayebi ke na Luanda aza ya kobombama ntango okoma Brésil soki abwaki nguna na Casa do Brasil avandi fo akima mpo kala te bakoya koyeba ye. Soki aki nzela makolo ayebi bato banotambola na ye bayebi ya na $50,000 bakokokanga kati na zamba batiki ye bayibi $50,000 bazongi na bango kini. Donc grâce temo
aoloba te kobanda kaka Brésil ti Uruguay na kokoma na ngai na koumela te ke napasolaka bazamba na eboka mbongo na Uruguay yango mpe ntango na kokoma na kobungisa mpe mbongo te bakoyiba nga mpe te ntango mpe nabwaki ngunda bafuti nga lisusu bapienge esika kolala na esika kolia na biloko kolia mosala mpe na kozwa kaka mikolo wana salaire mpe ya kitoko alors bino moko toloba bien grâce te mokili na Uruguay te Uruguay grâce te mokanga kombo bien eza bakombo ningo kokana Paraguay na Uruguay nazobenga ngo na langi ni Uruguay nabenga ngo na langi o grâce te mayoka bien papa robope nabosani sikoyo chiluba na koti na mbunza Uruguay sikoyo na bandeli memi na ba émission nasalaki naza kolobaka Uruguay 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 sikoyo Paraguay babenga yango nini Uruguay na français nini kimbunze kangami nga na mutu boye bon ndenge moko grâce temo so komi na Brésil lobaka Uruguay bakoyoko rapide ke Uruguay ke nini Uruguay soko lobi Uruguay okotumbola susu na bagise no na bato bakotekelo tike po voyage kuna soko lobi ka Uruguay bango bakozongisaka vamos para Uruguay okombrani no bokende na Uruguay kobanga te so babino vamos para Uruguay ezaka vamos nazweba na makambo na oloba te me lobango ekokoyede yo so mpe balobi no vamos para Uruguay nyonso wana ya ndenge mo vamos na vamos ekokani te mesani te kokana walobaka vamos na walobaka vamos bayokanaka bazoyoka azoka moninga babetani be maboko balobi toyokani eza batetelaki mafumbe bayokani batetelaki mafumbe Emilio kuna ba Emilio bali ebele grâce te moko banga te Emilio alobaki yo ya petite sœur na ye no bokutana bon voyage soki kipeleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletri nabota bana bakizengi soki kipeleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletri nabota bana bakizengi soki kipeleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletri nabota bana bakizengi soki kipeleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletri nabota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la Bakalina à combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mandat à une boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre au Lazaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, Nzamelanga, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Bakalina à combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mandat à une boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre au Lazaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, Nzamelanga, Babos Bazali, Babos Bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Bakalina à combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mandat à une boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre au Lazaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, Nzamelanga, Babos Bazali, Babos Bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.